Voilà, ah nzimbwana nzamba pambula sero na yemi. Toboye mama mama okebo benzango to ebite. Elo mo esuliva ke no bino siko nzamba bimisi génération sika. Ndi babiso baona bino. Ba génération ça génération karaté. Karaté, génération na to. Ba génération karaté. Wana génération. Mais ba fuka meli balo to somo lelo ba sambi. Lobi ba chali ba poizo. Lobi ba ngaba bo mena arme. Lobi ba lingi ba bete obi. Là ba génération na to na posa na bangote. Mona ki papa na biso mukuna ezalaki ba consulta ki ye na papa na biso Golden Point te ndunga o ezaki ya papa na biso Soni Kafuta na papa Kankenza oyo. Nzambe mutachaki na isoni wana te ni Kakenza ni Dodo Kamba. Ezama bongisi bango ba bongisi basa. Pona président za na idée ya ko changer vision ya mboka. Kola ba papa na biso kelani wana nanu oboyoke na bosototé mais azali jusqu'aujourd'hui il a 90 ans moi que je me trompe. Pourquoi pas la consulter té na ba biloko lokola la présidence na ba kota kate. Ba comme faible moralement. Ba teka Jésus pona kozwa mbongo. Ba teka évangile pona ba tonga bandako. Ba teka évangile pa tamba na mutuka ya bien dans na jipa bien. Réconciliation ya papa na biso Bosco Tundomba na papa na biso Kankenza nini etikali ozomona na actualité tolobelité kizami na auto tini na ba époque ya Zaï ya ba 1900 vraiment aya né à fois mais tant bazoko yo ekomi yo yenda saki koplache la wale sa poison tous à la batu aussi peut-être pas ba vérité peut-être to zaki ya non ba bisi ba tona ba minduki ba sase ba ngaba buma wale sa toujours complicer ba passer kala mingi ta ba ina poison ba buma kaka wale sa vraiment pour na ngai ekomi trop c'est tout. Et la qui jamais za wale sa baza libanda ya évangile. Parce que ozo reconnaître que lelo vous les hommes de Dieu bozo boma na bino bozo lesa na ba poison. Mais longa na vivre na église o ya ndeko na biso wale sa eza ko luka kaka beso. Azamwa na motote o akosangai abongwa ni pete bo awangana. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue chez vous dans le Nazaréen, votre site, notre site qui nous bénit, qui nous édifie. La princesse, comme à l'accoutumée, vous présente cette émission table sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de ces sujets importants, aussi très capital. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous donne aujourd'hui. Pasteur Richard Nyekesi Mangando, c'est son nom, pour nous bénir à travers ces analyses par rapport à l'actualité qui est en face de nous. En tout cas, nous devons donner la lumière, nous devons s'exprimer face à l'actualité. Mais avant toute chose, retourne à la régie, donnez-nous un élément. Alain Kiakal et Yves Bolofa qui sont derrière la caméra, balancez-nous un élément. C'est possible, on se retrouve tout juste après. Je dédie ces cantiques à la famille Labala, Guy, maman Lauriane Labala et ma sœur chérie, Nekab, mon docteur. Ciao. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va.
Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Tout est grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Et David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bonjour, maman Betty Kokile, ma maman du cœur. La maman de la princesse de l'Éternel, maman Fora, depuis les États-Unis, et papa Kaïs. Pour papa, celle que j'aime beaucoup. Parmi mes mamans, elle s'appelle Made Kebani, ma maman amie. Hein. Là, je la fais des big salutations, des gros coucou, ainsi que les enfants à la maison et papa Bruno. Pourquoi pas des big salutations à celle qu'on appelle Mariam Piamé, l'épouse de Moïse Piamé, mon pasteur. J'ai dit des big salutations à Nathalie Moussibou, maman générale. Au départ, je vous informais que je suis avec le pasteur Richard Niekese Mangando autour de cette émission Table Sainte à qui je regarde pour lui dire Mbote le sako, pasteur Richard Niekese. Mbote, servante de Dieu, vraiment. Le sako, na bande balandi biso partout, na 5 continents vraiment, to peut si bango le sako. Mais pasteur Richard va makambo le sako te ko zong sa ndenge za kapo na mona so na pesi penda pasteur John Ngefa prophète le sako zong sa ngo penza na ndenge zong c'est la makana kati ya Équateur. Bon na mokuse na yebi pena te ega le sako ezali di salutation quoi. Faut que ça sagesse na ngote. Na ebite wana. Neti wa biso le sako o ba neti nza komba olenkumu. Bon na ebite peut-être le sako. Prophète John Ngefa peut-être ezamuno kamboka na bango ko bango mieme nga penda na yebi yango te. Nabika lo sako za mbote mais là tout temps ba komona bino ba mungando ba mangando eza ba côté wana ti ba côté na bato mususu ba yebi ngala nti ba makanza ba mususu ba botami ba mususu ba koleli ba botami kuna ekoli yango bien biso to botami ma te atana lingala ekipana ngote lo sako lingala neti lo sako neti za bon c'est sagesse neti okolo ba neti sagesse moko neti adage moko bakolo ba ko répondre neti so pesinga neti lo sako na kolo ba neti Yesu ala musinga na pema mabolongo na ngana si. Ah, wana na hoiba te. Pour nous savoir sa salutation ba ba kena. Nzakomba to langa. Wana lobini. Wana mnoba mboka ba ndiko na so ba mongo na ibi yango penza. Kasi zala ka bomso ba nzakomba to langa. So nta to langa. Wana foko pesa moto sumo akoko ko ekola eza. Kasi yango kana l'action te pasteur Richard. Bo l'action fo na ko mbamo na ko retenir te fo to bandela kango pona Simba. Ah, neti nga ko pesa na 10 à le sako. Et après na 10 adages. Peut-être ba luba ndi. On pose peut-être la Bible au lobina. La Bible dans le bani. La Bible. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Voilà le sako. Ah. Voilà, ça veut dire le bonheur on signifie ça enseignement to go on a cas d'enseignement. Ka so pesi yango moto de. Alléluia, amen, comme quoi bonjour mais ça bonjour te. Mais surtout que na on a né enseignement to mona ngona lolenge mosusu. Mais ça on peut le sako lobi. Oui, toi.
Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission avec mon invité spécial du jour. Ça fait bail, Pasteur Richard. Bon, tous allés, tous en accord de Christ, qui m'a musé belé, aux aides de Moussé Nzambe, oui, que non. Ils ont tellement se retiré pour le Kanzambe, m'a musé belé. Tant que bande oiseaux, mon habitude, mais tous toujours parce que tous a bana ou les Nazaré, bimisa, batte belé, tout le baron qui baille bisou grâce à la chaîne ou les Nazaréens. TV, des baille bisou. Alors, ceux qui toujours les catés, ils ont été qui est tout. Seulement batanga ils ont permis de mains avec le temps d'être au moment subi le nabiso et puis ceux qui les kamba ko bezali makamanza mais c'était ko ko chakwa non ils arrêtent moko lobby tamoko zamba inspiré pour na ko to le ba poto édifier bato bien que bato so ba comprendre biso mabe biso so ba politicien te bi ba journaliste to ba poto buté so to lobby c'est que les kamba to moni erreur moko ezana kata doctrine de ko sonner soit trompette pour na to avertir peuple au monde peuple a biso te kolo akufela ne kulusu peuple congolais karaté mais bazo na biso même ba chinois même ba gabonais même ba rwandais même ba ougandais même ba angolaise ba angolais ba yoka soit topette c'est ça parce que to koko sonner 3 100 trompette hein ce moni concert et pasteur Richard a quitté boy va déjà na sonner son trompette donc par exemple pasteur Ali Nazarene soit qui bon mon amour absence entre autres pasteur Richard ils a été que boy retourne on a sonné déjà son trompette. Merci beaucoup pasteur Richard Niekese toi là sujet bello était aimé le biso hein bon ba sujet ro bandanga na ko s'excuser parce que na lingoli ki sama kamoyi na persiste que na tika makamoyi na chevité les Nazarene a quitté raison na Cécile du premier jour nazaki na tante mais deuxième jour mbule kutinga na nzela na poli na regretaki mingi vraiment oui mbule kutinga ibila manze pola qui ça parle de poli mais ko zonga ndako je crois 20h vraiment côté mo pina koma kina de bonhomme wana po uzwanzela mboko ya Congo ba Kolumbu tika biso na pasi maga cha biso loboko bote ba teti lelo mais bande ko ba sage ba pesa signification nango vraiment na poela ki mbula ata ku souci na mo de rouge poli mo bimba ouais de wana poli vraiment na regretter mais mi ko ta président de ozonga vraiment bande ko ba limbisa parce que zaki ma poste na zala wana magina lanja na bodio salinga esengo tutunze momo boyembi wana ser moko ser nani amona changu nzembo ngo baki bayemba na biziba te nzembo mo bayemba na dernier jour posa motema voilà nzembo wana nzamba pambula ser na yembi ma voilà bayembo tozoluka na temps oyo to boye mama mama yala okebo benzango to ebite mais banzembo tozoluka penza oya génération et là mo soulever que no bino siko nzamba bimisi génération sika ndi babiso baona binu ba génération ça génération karaté karaté génération na to ba génération wana génération ba c'est jalo bandote abiso to bandote te génération mo boya kala ba papa Denis prophète Denis Lesi yo mo lo bango abosani ba conférence yo ba génération wana si nzamba bwaka mo déjà kasi yo pe na kati non ngala sina nazana no na sueno ba o mona elita wala ba na tikalinga moko nzambe bino bozana 7000 no ba fraîchir genou te depuis so parler de 7000 pos mutas a fraîchir no ba genou te akota na ba génération nyos ti kola ozonga mais bato ba si ba koti baza souiller na ba réputation mabe en tout cas ndiko na ko tanga biso parmi bango te bien que tozala na bango mais te to tiki bango mapembe donc pasteur Richard au kimi génération koti suna génération doctrine au mona ata génération ba papa kelani na kati évangile ko ba génération mo bien que ba bene na biso mais le kwana na fuka meli balte tozo compter toujours parmi génération sika OK mais ba fuka meli balte tozo mo lelo ba sambi lobi ba tchali ba poison lobi ba ngaba bo maina arme lobi ba lingi ba bete obi là ba génération na to na posa na bango te voilà c'est vraiment que uti musika et uti na mukongo uti na wapandi donc vous comprendre hein? C'est bien génération asikane mutu nyonso aka na posa kota posa génération moko ya nkolo ye moko abongisi po et préparer boye inaye alors so fukami na balte oya okota mais so kini ki yungulu pour génération kolo pena otala zo yingula yanzo mwa makamu nyonso tout il faut bima na kuku na poisa
Pasteur Richard Niakessa, n'a invité tout banana na Kambal Bosso, consultation prophétique, mais consultation, il y a président Félix Tshisekedi Fachi Béton. Oyo abing azo ko sala babengango consultation sacrée pour la nation. Oyo biso to côté politique, mais côté côté religieux. Tout le monde qui papa na biso mukuna ezalaki ba consulta qui na papa na biso Godin Poy to bita kendaki na cadre ya pasteur to ya to kendaki na cadre ya président provincial ya parlement à Dono. Bon, to zaki ana mikolo ucholeka na ndunga o ezaki ya papa na biso Soni Kafuta na papa Kankenza oyo babandaki vraiment ko benda na natine tali ebungu bapesaki après une année babotoli batiaki dodo kamba les prophètes. Bon sur ce tomoni ba consulter na no papa mukuna mais na liste ndenge babimisi tomoni na komba papa Soniti étant évêque ya église de réveil. Est-ce qu'ils ont confirmé bisote que assez à longwe penza? Bon, réponse n'a zali à longwa ou pas, na ebiki na isi na loba plusieurs fois kenza pe mutachaki na isoni wana te ni ka kenza ni dodo kamba. Eza mabongisi bango babongisi basala selo bango. Mais to tia nzambe na kati azate. Wana na za clair na si ba kolandanga ba yoka. Mais pourquoi ba considérer mutu kwa mukuna? Tous la sincère, ngana boyoka ba so benga na plateau na yo eloko liboso na linga hypocrisie. Il s'agit quand on a kufa exaté comme malaria wa ibaki azumosa mutu non. Ezagata msupo na vérité. Vérité za boye mukuna tomoni quand même a osé. Lelo ba toso ba ba bundela Congo, ba bundela mboka, bazali banda ko ba olia ba bifitek, ba libanda ba 8000 km, ba 16000 km. Mais mukuna osé na mboka Congo, a télé ma ba vérité muso e ko ko luba maté na Congo. A outil prison moi quelques mois bimi quand même côté on a photo PC coup de chapeau. Il ba pasteur belelo bazami sa tout ba côté na Congo ba sa bilo mukuna sali. Bien qu'il naie, mais quand même à défendre l'honneur à Congo, de monique moto aza éveil patoutique naie, na makanis naie, et même un changement pour na Congo. Voilà ce président Bengi eza mabeta qui contribue ba idée naie, take mutu, take pe mutu aza sage, take mutu pe abundeli mboka, abusali a osé parce que kota ke neko la pe ke accueillir akufia. Continue mais que oser les lois aza paralysé. Tout le monde a tombé avec ça. Aza sunde tu baye continuer mon premier de bano benga les lois aza na mo ba défaut parce que ya ozaki mais muku na osé quand même ba tomi balo ba temi na Congo ba lobi parmi ba pasteur. La so ba bengi pona ngai coup de chapeau ba grand frère na ngawana vraiment na kawana. Mais so ba bengi sonité te bi ke lelo ba pasteur ba kendaka na présidence so ba za toujours na cour royale. Bango baza na tendance mibali. Ba o baza pour FCC bazali ou baza pour cash bazali baza divisé to cause la clarté que tu as to ça ba mascar non to le ba clair mais to moni que to ba bengi musu te se que a tendance musu mais pour na président na idée à ko changer vision mboka a moni so ba bengi a consulter ba tout cela veut dire a moni quelque part le blocage ezali quelque part makamozo marché te ndenge penser za ka ça ba ka les a quelque part nda bengi a consulter mutu nyoso za docteur za la pasteur aux la député sénateur partout à mais la première fois que président abenga pasteur Soni ye moka utako lo bango dernier abiki bazala ki kuna président yambaki bango na mai je crois à moins que je me trompe mai bon so ba bengi était peut-être de la fois passée Sona kende kuna zaki clair na malobana izanga des émissions moi ça na internet qui accueilli et là a regretté pour azurien azo reconnaître kaka ki akendaki ko spissé topi na lingala ko suba topi na français ko se soulager 3 fois na douche kuna présidence ndati a reconnaître tike kaka masuba na ikuna bo mutabon mo pina même son na obenga sous des infos parce que ba que notre dépose bon parce que ba passer bon na suba bengi na mokonza mboka akeko nginda non mokonza mboka obenga po pese mayelo nzamba pesio o pese ainsi dit l'Éternel c'est ça. Mais là, on a comme on pensé que n'est pas mon condiga pas en bongo, t'as pas peste à meli bas secret trop, on se meli mingi. On va tout mettre la masanga, on va tout mettre la bas secret. Même on se meli mingi. Et c'est moi qui négocie soulager. Le quoi que négocie soulager 3 fois, ndé ya kasa ya ba million en simanango à 8. Bon, c'est un peu ça peut-être ba bloc pour ça lobaki, les aki dignité pour na lobata qui pasteur. Et là qu'on appelle disqualifié. Faut qu'on a la babiso.
et disqualifier pays. Mais na tout na question moko et puis tout na ouvertement. Église des réveils et Zalina Bampaka. Aujourd'hui, je vois le président, son excellence le président Fachi, a invité le chef de l'église des réveils au Ezali, Papa Simon. Azan la liste, je crois bien à Roya, ils ont circulé dans les réseaux sociaux, à moins que je me trompe. Donc, Azan, parmi les invités, il y a président Félix. Dans l'église, le quoi, Bakimbangiste, Oyo, Bino, réveil, Bo, Akiza, Kanabamu, nuance autour, Bazana ordre, wana. Tomoni yango awa président a invité monseigneur Mosengo Tolandaki na consultation wana. A invité pe nani cardinal Ambongo akozala aroya. A invité Mosengo, a invité pe chef ya église catholique na Congo. Mais biso tozali na ba koko ba mpaka lokola ba papa Nkilani oyo azali. Mais na ba consultation lokola minene bon ya président sur makambo tali mboka ba papa bazali comment ba pasteur oyo batombo ma ba mimaka ba kombo ba papa na teke nisika ba bengi po yetu ba bengi ngala pasteur Richard ah non papa Richard nde yenda kota epina za mko comment ba pasteur bino boyebi ke bozana ba papa bazali wana papa Nkilani azali akufite aza vivant o balbaka nani monument vivant azali. Mais pourquoi vous payez ça à combo na bangote, botanga bangote que président Fatih Beton, papa na biso azali, o yazam kola so consulter pour ozwa bwanya. Ba papa Nkilani. Pourquoi ba batanga makate tozo mona ka ba combo ya bato le basali buzoba, lobi kuna ba consulter. Lobi kuna bato baza vraiment pas trop modèle lokola ba papa na biso Nkilani wana nanu oboyoke na bosototé mais azali jusqu'aujourd'hui il a 90 ans moi que je me trompe. Pourquoi pas la consulter na ba biloko lokola la présidence na ba kota kate à vous. Bon je pas consulter bato ko papa Nkilani té parce que baza papa Nkilani na linga ba aventure té. Soki a koloba A B a koloba B C a koloba C. Mais na ba bano bango ba boti lokola ba lingi ba kota na ba corruption. Ba comme faible moralement. Bateka Jésus pour na kozambongo. Bateka évangile pour na batonga bandako. Bateka évangile pour tamba mutuka ya bien dans na jipa bien. Bakota to bana mukuse bakota na corruption. Alors bako bango babima ba chapeauta bikino bango ni ba papa réveil. OK bazo boss na ke ba papa bazali. Bato nyoso mona ka wana ba bana. Na ra bato nyoso yebi ba pasteur bakina na présidence so babenga wana bango nyoso baza bana mike par rapport bakela. Bakela ba bandi évangile ba banana ba 60 ba 50 quelque kuna omondi ba niona mais ba tous ko ni évangile ba 82 ba patriarche ba 80 82 tina ba 90 mutabako ba za père ils ont quand même mati falo so que non yo zu place à papa moko yo komi le devant bisika papa moko okende yo ki po zo pe moko po yebani mingi tifani oyembaka oteaka oza célèbre kolekaye c'est ça le salami l'évangile mais oh ba papa Nkilani bon ça ni tant beaucoup considérer ba aventurer to loba est-ce que tant ba pasteur tout ça bino ne so tant beaucoup ta na bisika minene bon lobelela ka pe ba papa wana ba papa Nkilani wana bazali balobela ka papa Nkilani te balobela parce que bisonde ba to bemi rêver na Congo na ba campagne ba to landi ba ba to faire na bango no ba mimi réveil ba papa réveil okuta ba to kwa sonia ba waza mutamema réveil. OK ozolanda na pese exemple mo passer soni asa ba plusieurs fois que ba onde ba père à réveil. OK ba père à réveil zani ba Nkilani ba pauvre na biso nani na bosani wa pembe wa métier akuto kufa derima Jacques Vernon ba papa il dit na ba la personne ba onde ba père à réveil wa mimi réveil mais ba to ba génération na bazaka ka bana bango ba bokti na nzela kondima. OK siko bango bana bazu ba le devant pour nini balinga ki kozana makaminene alinga zana mutuka zana na mbongo atonga boye siko bazu le devant so ba papa ba fandi ba otala bangoti papa Nkilani seka so kutana papa Nkilani yo za journaliste oui na zo occasion mo so comment kutana papa Nkilani biso andima ba jeune serviteur pour amona ba aventure belé tinelo alors ba luka papa Nkilani va zo sama kama molongo alors ko ba konzi ba mila kisa bango ni ba papa Nkilani na fait na okani maboko otala
so ba bengi papa Kelani makamba ba kopesa mokuzambo no talabu sala akopesa bwanya ozamba tikati na mais quoi bana ba devasa bango ba konze ba ko ya lelo ba mona ka no bana nandi bango nde ba leader. Je pense que parfois notre président Félix, parce que je ne comprends pas la question, ils ont matanga, ils ont parmi questions à préparer, mais ils ont bouillonné katinanga parce que ils allaient dit comme moi, il y a mboka consultation, oh babi babinga ngo sacré, il y a nation, zo bengi sa bateau ba opesa maloba na bango boanya na bango pour que mboka basa la union moko ezala sacré cette fois-ci etambwisa mboka. Et lorsque vous regardez, parce que notre président, c'est un président où il y a une identité, il y a chrétien. Donc, ouvertement, la vidéo, vraiment, notre bien-aimé, le frère Papa Henri, là j'allais passer Henri Papa, dans l'Assemblée Mokoboy. Mais lorsque vous êtes la président, étant pasteur, parfois, pas éviter Papa Kelani. A éviter Papa Kelani, il y a Zanani, il y a un solo ti. Soki a beaucoup d'occasions à kolanda vidéo oyo. Okoko ebisa nini par rapport ya papa ata consultation a tiété. Mais néanmoins papa na baza ba tout ya koyoka ya koyoka parce que baza na ba tendance té que na kosa la tendance parce que ba bele ba benga kuna ba mo tendancieux a kokende boy azo fina oyo po ba sala e boye po ba sala. Lorsque vous regardez le président, notre président Félix, nini okoko lobane par rapport à ba tata wana lokola ba papa Kelani. Na ya ba kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino mo mukyo naza nango. Une agence Moroboé Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence mo ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo bandi. Maman. Oui. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Papa si mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Voilà, président soki azolanda biso soki azolanda mission ayoki de koma papa Kelani ye aza kinois ayebi papa Kelani ba bato babandi réveil bato nyonso bazoya bayobima wana biso baprésident église ya réveil biso bakingande baplateforme basali wana ezaka mpona kombrime alukaka mbongo nsima na bango mais soki ayoka biso aluka aza na baconseiller aza na bato bana na kabine ne wana
bakoluka papa kela numéro neza koni église neza na Kigoma. Je crois que entre Kigoma direction à Dimarin na Dimarché na katikati wana. Église neza wana soki aluki amona batone bana sagesse bakwati pour flatter président pour pesa ba mbongo. Mais wa kolobisa ye o nzamba zolinga pona mboka. O nzamba zolinga pona ye moko président. O nzamba zolinga pona fitira Congo. Bakobisa ye et c'est tout. Je crois qu'il y a eu kabiso alukande batoko ba papa kela no bazana. Ata maman Denise. O baza ata maman Denise azaka ko se déplacer akomona papa kela ni facilement ko inviter. Ba yoka ye quand même. Voilà. Papa kela za besoin le kumude pour ça sala déjà trop aboti trop atikali kozela kaka kozonga akolo atikali kozela kata musuliwa mais akopesa marobe kopesa bwanya pe ekomema bango na image mususu pona vina bango pona via mboka. C'est un peu ça. Merci beaucoup Tozo Koba kaka na masolo ya union au président bwanya au président bimisi ya kosangisa ba ekolo ba na mboka pour que abengi ba tendance nuance tout pour ayoka religieux et puis politique batutu abengisi bango ba médecin banani ayoka mutu nyonso po mboketa mbola. Mais tant pasteur, comment avez-vous trouvé discours wana et lokola pasteur po tuoyo to lingite ba pasteur hypocrite mboka balobelela kango pasteur Richard likanisi wana président zui o apprécier ngo ndengeni na apprécier ngo bien parce que le Congo to souffrir Congo to souffrir banda que to zira ki changement ya mokonzi mususu akota to mona changement. Mais pepe kutuzo koti na kati ya mabe makasi na souffrance koti makasi à l'époque akala président de comme sortant sénateur à vie dollar ezaki on a na 16500 mais président sika koti dollar raison ba 200 quelque vie comme boui passe tout le monde a moi passe mais ce cas les candidations c'est comme quelque part que ma candidat na esuki aza bloqué quelque part alors bandeko ba landa biso mais ba politicien bango ba congolais babota ba no peuple bango na mona bango tout ça ba propagande toujours peuple a pesi nga mandat na ole la peuple batala likambo yo teka pona ba terrain na bango président batu musu na Congo abandaki ko sala na président Kasavu azuba intérêt président Kasavu alongwe Mobutu aye pendant 32 ans aza toujours na Mobutu akoti na ba Mobutu ake Maroc ko kufa akoti na musée le père a sali 4 ans seka kufi akoti na Rais Kabangi Rais Kabangi akei lelo fachi béton batabo bazulu kaka terrain mabuna bango basi bazuba mbongo basi batongi basi batindi bana poto mais alingi kaka za la kana pa noko la bato bongo ba jeune bosse ba université ba campus ba BTP partout ba université ba ken ba pays étranger ko tanga na ba Inde na ba Europe na ba Amérique ba osaka musalini alors tout le monde a mundele personne ba zuba l'équipe âge à retraite mais azaka ka wana kaka ko ba génération no sa zo non quand même les candidats président zui vraiment bandeko ba kosunga ye ba congolais kaka ba soutenir ba tielo boko ezali kambo ya mboka so ki mboka ebongi c'est maman Tiffany yo so kozoli ya bien zo futa ma bien je crois que to ko sambela même nzambe bien mais tant que mutu musa a besoin banga nzambe mais via souffrance asumuki ka pa zo alipa omoni kezo honorer nzambe te merci na pour deux aider moi kitoko na zo soutenir pe na ba prière na biso même yo pe même ba ndeko na biso ba soutenir président na biso na prière parce que aza mutu mais ba prière na biso et senga ka sala malambo yo za bien mingi oleke to critiquer kaka gloire à l'agneau vraiment pasteur Richard to kitana deuxième likambo o ezali ya réconciliation ya papa na biso Bosco Kindomba na papa na biso Kankenza pasteur de Bosco Kindomba oyo vraiment bakine kokutana na papa Kankenza na conférence moko babenga kango ya sagesse ya ba pasteur ba kibele ko za enseigner mais na bakutana ki kuna oya ina ndenge na ye o pa ina ndenge ndenge ba ku salamike ba yokani sa bango ba yokani ba sengani ba pardon par rapport à mabe oya lobaki mabe pona muninga na ye o pa loba mabe et après pendant que ba mabe so za pasteur mundimi ya pasteur Bosco Kindomba mabe taki maboko papa lobika bien so ipozaki ya Kankenza papa lobaki bien bango mosko ba ko reconnaître que ba lobaki mabe basengi pardon à vous bande ko basali vraiment preuve moko c'est l'autre doctrine bazana nzela parce que Bible je crois Apocalypse dans Hébreux chapitre 14 12 bikeno rechercher la paix avec tous sans laquelle personne ne verra Dieu et là basali na kata doctrine mabe ko zanga te
bisika bato bazali ibaki mabeza toujours mais soki bato ba se réconcilier ndezaka posa nzambe elo basali so basala ngo sincèrement utina mitema na bango et utina mbebote po bato bamona bango mais so utina mitema na bango donc même elo le sepeli vraiment na sepeli eloko wana parce que bato kindomba zaka mi mutaye bani ka kenza ebani et puis aussi la nzambe batiaka nzambe batiaka mo comment bakota na ba conflit bato ba kino kindomba na ka kenza baloba na ate eza mo soni pour na évangile mais le cas ba komi zonga na nzela ba comprendre ça qui m'a bé ba se réconcilier vraiment là mais on avait dit ma beaucoup. Gloire à la Nzamba Kumama, vraiment, c'est un papa que j'aime beaucoup, pasteur Bosco Kindomba. Nalingakae, vraiment, c'est un homme que je trouve vraiment doux, c'est un pasteur doux. Je l'aime bien, de l'amour du Christ. Vraiment, papa, félicitations encore une fois de plus. Pasteur Richard Nyekese. Nino etikali ozomona na actualité de l'obélité. Avant de quitter. Bon, avant de quitter, cause clair, la clair comme Maya Pembe na vera Pembe. Là, on a besoin sur na plateau, en tout cas, na tika OCP ça va. Parce que tant on a benga apesa na ministère, abisenga mosena ngai. Okosala kaka makampona OCP ça, non pas OCP ça bato. Okoti apete makampona bato ba CP la mais pour ngana CP la. So ngaso seli comme ça ba CP na za d'accord. Mais so bato ba CP li, pour bato ba CP la lobo inao. Et là, tout le monde a mon mabé, il y a les contre frère Nangai Kizamina. Et à ça, il y a un respect à la mingi parce que tant qu'on a passé chez Nabongoli Mutema, na kuti évangile Kizamina a zoté à sa campagne. Na moni place à Tchemutuloboko avec la moni, Koka Tamboli, et Bossonatam, Koka Tamboli avec la moni, na mona ba miracle na banko papa na, et ça te pour na sambe la pepa na été bon. Tout cela n'est pas bouti. Mais on a participé à la campagne na musique. Baza ba ene biso kutaki na bazo briller pourquoi na banona quelqu'un wa Kizamina Kibila Jaska si ton Dieu est mort ah te nzambe ya pambulaye bien que mo berere ezali to ko bate so bate kaza mo santu no na savona linyuka bonika na sukula ete na bi ki berere ezali mais aza muta asali musala monani alors ndiko na biso pe kabundu alesa oyo abimi kala mingi te na monde évangile pour ko ba clair ils vont kabundu alesa na ba 2000 mais Kizamina a été dans l'époque Azaï, il y a 1900. Vraiment, il y a une fois. Mais tant que comme il y a ça qui complète la wallet, sa poison, tous à la batou. Tous à la batou. Tous à la claire. Aussi peut-être que la vérité. Même les autres, papa. Vérité, tu n'as pas de vérité, tu n'as c'est ça. Le coup, parce que vérité, nous n'avons pas la vérité. Le coup est andeni ndenge ko etal évangile to kendela pa to zona na zona évangile c'est kabundu alesa ndeko na biso na dans la foi frère na biso kati na foi et le ngala remarka passer Richard et pas na ye alingi ko vivre nelo babengi buzz OK pour la buzz tout tikela ba kofi ba wera ba jibe bango ba to ba sela na mokiliti lelo chaque fois to kaka ba liba bomangai kala mingi ta to ke ono ba bisi ba tona ba minduki ba sase ba ngaba buma walisa toujours compliqué ba pasteur kala mingi ta ba ina poison ba buma kaka walisa vraiment pour na ngai comme trop c'est tout biso za ba tout ça ka ba discernement to ba tona molimo santo komaka motoka lelo bon eloko na évangile vanda na parole ma servant de Dieu évangile ezaka na parole miracle nzamba za atia mutu musene azana équilibre. On va dire parole, non, mutana malade, azongi na maladie, non. On va dire miracle, muta azo comprendre rien. Il faut ils l'ensemble. Mais là on a vivre na église où ya ndeko na biso alesa eza ko lukaka ka bes. Ba nga babo mangai. Mais ozo senti que muto ça mozo yo kaiboe, biso ba enseigner parole. Ozo senti que muto mai kati na ezate. Eza mina mabete hein, ozo ngajenga. Mai zani pa, ozo senti que parole penze ezate ki ko fandisa batu ba vanda ba kola. Non, bateau bazin l'église wana ya pasteur. Wa muna na lo besoin ngaji. Ngaza muti. Nazo makambo yo mulimo sa diki na lo basolo. Soki oza ko sa bon fanatisme etalio. Mais nazo bana para nzambe. Tika na lo ba. Voilà, OK. Église batu ba ko la te pona nini lelo pasteur akoya bali ba bomanga. Et puis ça ba ba fumo na batu mo ko témoigner, caméra za sima na bango, ba keleki na restaurant, ta ba fungola liboke, ma sœur. Yo za quand même na chaîne ya Nazaré awa. So limongo so mata nguba na kofo. Aleki kala na hivi balanda kaka na kamera mama Tiffany wana somi nguba afungoli posa nguba ale nguba non ma sœur
Tous à sérieux. Olingio que nous sommes à bitabe na quoi? Avec quelqu'un la semaine yo. Maman servante wana. A son bitabe. A papier si échange. Te wana comme il faut. Tous à la claire bana nzambe to fungola misu quoi. Ndeko na biso nazo ba clairement évangéliste wale ça. Na ennemi na hote na lingio kati na kolo. Mais tika ba base oyo za évangile te. Te bana nzambe parole. Nzamba salo grâce sur ba tebele. Ils étaient que ba inio parce que ça ils étaient pas pasteur nzamba salele quoi ba idi na bala baloba rien. Idi na bala kuti mutaliboma na uyopo uleria. Ayo baka soeli tellement mutaliboma abiki ya komi normal. Atikala ko sama kambote. Biso moni ba miracle peut-être au banque sa ba génération lelo biso ta bato to vivre tant idi na bala za kina na koko na biso na wondima mais aza mutu to moni ba miracle solo. Ça forcer ça ba publicité. Ils étaient pas ba inie te yo kaka ba inaka yo. Makamba pozonga na moni passer examiner tala no ba to analyser bien ta ki batu ko filmer ko di pas évangile examiner na poto tani na zoki poison pesa ba chela tabu kine ko na ndi ba témoin mo belé ça ninga souci na fandi na bia nzambe évangile tambola bongo te c'est yo ko sui par pasteur qui examine sagesse et puis soso moni ndo ki faut belé là balbi de so bito parce que lobi ki aloba te lobi soki non eza ba montage c'est longa on a zo ngajinga. Parce que le monde c'est maintenant mutumo poison sous à part qu'ils examinent frère moko boa sangi na hôtel moko quelque part na restaurant moko boye ou ba passer mo batama ba tanga ba kombote ba bomse ba pese frère na poison ba pese $100 ba pomete kisiko ba laisser kufi ngabona na télévision lelo na chaîne ya tokomi wa pe mama ya ndekolize na landi yango lelo ezaki vers ba 12h 11h na landi mutumo ka zoya wana azolo ba makambo ba l'expliquer jeune yango ba pese ki poison na bona ba misna Caleb za artiste comédien yepa zaka na kata réunion na moni photo na moni frère wana na moni Caleb na oh mais comment vous senza bakene na restaurant ko lia quel ba caméra na ndeke revenir bakene filmer ko samba ko pese poison ba ko sala tout ces programmés c'est Tiffany servant de Tiffany ce qui le longa na saloma B il s'agit de bebani na yo to ko yali bosa caméra te so ko boni mo sala nzamba li toujours di bosa caméra li kamara gena caméra bolibis na caméra aide na caméra ko sunga na caméra azoluka gloire to bengi o to benga na évangile azoluka tilt personnalité de ba yeba ba mona ye non pasteur na tout une question moko est-ce que ozo reconnaître que lelo vous les hommes de Dieu bozo boma na bino bozo lesa na ba poison ba otela pasteur ko tia mninga poison ozo reconnaître ngo oui na reconnaître bon ce qui est comme lineti ene na yo na âge par exemple lokola papa na biso azawana batie lié poison donc on a droit à kolobaté bon à tes pasteur notre papa Kiziami nate mais azo reconnaître que azwa ki poison et mon kalobia belaki bande ko bakolanda on a demandé au garçon a confirmé la présence à pasteur. Le garçon a confirmé la présence du pasteur. On a dit voilà pasteur. Il a dit papa qui est là. Soit qui m'a donné le poison pour empoisonner Walisa. Pasteur a regretté ma casse. Le pasteur a regretté. Oui, ça va quitter la carte de l'issue. Parce que c'était entre nous. Et puis pasteur a dit. Le pasteur a dit. Mais l'autre moi là ça va quitter la puissance à terre. À cette période-là, je n'étais pas examiné. J'ai enterré mon passeport. Pourquoi à cette période-là, je n'étais pas à Kinshasa. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Le pasteur Kodebo, il s'est décidé de Dieu d'abord se rencontrer. Il m'a appelé le passeport. Vous abandonnez l'affaire à question. Et puis, quand on a la question sur ma casse, on a période et puis, je reconnais qu'à cette période, j'avais vraiment souffert que je vois Dieu était intervenu. Et pour ça, la période où ils sont aux familles, nous autres, c'est la toute là, pasteur Kodé Politologie, conférence de presse, à Saliango, et quand pasteur Nabiso. Oui, pasteur allait pour le pasteur, on allait savoir problème il a voyé, le problème est allé ça que gagner dans un transport là, à la liste transport, à se justifier, alors que soit du pasteur, on allait ça, en anglais, qui a son en anglais, pour aller qui ça nous passe, qui poisson de cela veut dire, et ça montage, pour passer à la d'autres regards. alobi ka belaki ba série wana ka ba lobi
Bon, ça reste à vérifier. Nani ou Atchela qui mais azo reconnaître qu'Abela qui va Atchela qui est présent. Donc il ne peut pas parler. Dans la mois en 2000 ans, na beli 2 fois grave. Mbali bosso depuis na bota matina jo ba perfection na 2020. Pour na za perfusion ba nga perfusion. Bazo singa mai in mbala mo na vie na ngana ne o. Na Atchela nga poison. Ko bela se battre ba Atchela ko poison. Si réellement oui, ce qui tous on hypothèse lobi na kena logique na. Ce qui est réellement qui va tirer qui poison, ndenge doctrine les loba. Ce qui dit que c'est vrai que tu fais un poison na micro na les Nazaréens. Na yebi ya mbongo. Na osala procédure Bible lobi, doctrine lobi. Na koye pa na yo, mama Tiffany. Kala na rema benzamba robeli nga boye be na yoki bo tirer nga poison na beli boye za poison, juste ça na mission tirer nga poison, biso mbale. Ce qui convainc que yote, na ke ko zo des témoins mususu to ko zo bisaba. Avant que na kwa na micro maman ba caméra Mama Tiffany a tchelenga pozo, boso eza bongote. Bon, ngana bi kende ko na biso wale sa tant coroner bandi. Bakisaki ministère, mo pona bien avec évangéliste. Bakisi ministère mo comme prophète évangéliste. Ça veut dire comme na deux ministères. Un prophète makamwe comme la kaete sans amba avertir. Si réellement za prophète, nzambe nga biseka va ke biloko zolia likambo tel. C'est qu'elle kana ba témoin, au moins bitu maloba. Ba bengi mutona garde quoi kizamina ba rizeye. Au moins église ba pasteur ba pese riz ngaza no kwa kingandi et yonde moto yambaka kingandi au moins déjà le kutana ne continue likambango yesu nzambe ana katite ya sagesse ya le kutama songe to comme ce qui m'a songe parce que to ba le sagesse par rapport quoi mais surtout tellement là on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe na papa Kijamina aza mutu moko boye. Il ne parle pas trop, c'est aussi un homme de Dieu, doux. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? L'année 2022, il y a eu un combat, il attaque entre Baninga et Moko, ma pasteur de l'autre côté, qui n'a pas peine à Denis laissé, et puis tout le monde a peine à l'homme de Dieu. Pourquoi Babilo Kwana et Komelaï, Kakamutumoko, et Bamiko Babama, il n'a pas battu? Ils ont commelé parce qu'ils m'ont pas contacté avec Kiri et puis il y a distraction Billy. C'est ça clair, ils m'ont coupé un groupe, il va Denis laissé, ou Nazalina. Tant que Denis sabaki no balé mbongo ya bi aliaki te Denis sera prouvé qu'il baliaki ya bi un bon en transport o mbongo la chaîne te ezaki mbongo baliaki eza pe mo pas zingo kota na ba via sangisa mosena nzamba luka ba justification bilete ngaso pesinga poison na bi que non nzamba guéringa na sela ngoso tabute parce que na hôtel aka croire que non Jésus bi sauvenga mais c'est comme on a vu caméra na luki audio na luka ko se justifier là je suis mosena nzamba te mosena nzamba à se justifier raté nzambe a justifier kaye même mettre le poison même ba tenter na ba balle même au moins sur 2021 le big monsieur Kobima kanga data le pas passé Kijamina t'es pas passé pas évangéliste Wallace na 2021 ba Christ loko ba ngai ba sa so ba bomai et comme le la stratégie mon robot mais yo actuellement nani azan église koleka pasteur Walisa église azate c'est tout à fait normal ba toi qui les voit par rapport quoi. Non, parce qu'il y a ça parmi les pasteurs dans l'église dans le monde déjà ça l'église les autres dépendent de colo mais ce que va représenter dans l'assemblée l'église mon nene l'assemblée na eza munene actuellement pas pour ça munene so que zaki mketo ko baneti azo ki la baninga zuwa mais so que za munene to ba ki ba yo ki les mama Tiffany ngane oza bata yo Matthieu zu monde entier et robelanga rien so ça va passer na ta 10 personnes nga se contacter na baton za ma pesinga parce que l'église à Jésus azaki na 70 60 bapengwa du coup et tikalika 12 na kata 12 na moko za démon o baza fidèle ba tikalika 11 vous savez c'est quoi par rapport à quoi parce que la grâce est différente nazo boucler émission na question parfois tomoni papa na biso qui Jamina a ici conférence de presse na kati ya église ezaki na era culte te mais na kati ya etonga oyo bengaka bâtiment à celle-ci conférence de presse na ba jeunesse ba yi isika ba bayaka ko lukanzambe bayaka ko lela et pas encore bayaka voilà il y a celle conférence de presse pour Asamba je peux dire Isako Samba donc à se justifier après ça va prévenir par rapport il y a les cambo et télémédie de l'autre côté aussi tout moni papa na biso Alissa na kati ya culte église azako Nicolas Cher et puis à Tiba audio na quatre églises hier côté zaki pendant le culte n'engna tout nan bibliquement est-ce que n'engo binga ngo église bâtiment église wana ezalaka na ngo na fête to sala lo ko ya bomba na nzemba yo sambela yo zolo bela bango to pe na église
ozoko bengisa bat polo ba makambo eza ya nzambe te mais eza makambo ko privé boko bongisa bino moko. Est-ce que ce n'est pas un peu eza mabete na miso nzambe to eza na bien ko eza bâtiment basakane balingi? Bon, parce que bango bazongo image église na ngai. OK, na Matthieu chapitre 16 verset 18 non. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Eza ka singili, eza appelé réalité. Alors, bango nyoso mibale ezala évangéliste ki examina, ezala prophète évangéliste. Kabundi walesa bazali banda doctrine. Parce que cher eux ba pesi bango za place ko régler ba compte na bango te. Lokola ba kutana ki ba solola ki be ba lukai godé pour comme intermédiaire fait ba sukisango ba caméra za la te bango ba kutana ta ba sena nzambe ba solola la miable. Soki ki examina réellement mutatinda ki ba pesi poison alinga senga bolimbi sisi place. C'est une doctrine. Mais lokola kena okuna se conférence. Biso mona ba conférence ba kofi ya ba JB ya ba wera ya ba wazekwa ndi ba kosechi ba kosabi loko wana. Mais so pasteur na kati ya assemblée bana nzamba ba kutana po ba dorer kolona bango. Yé ko luka ba justification. Obengi mo quelques journalistes obani ko luka po ba sukola yo. Bazali banda parole. Bon mutwaza o na pesi na kumisi na kati ya émission azate. Ezala kizamene za walesa bazali banda ya évangile. Yeloko basali nzamba sepe na ngote take bango bato bazokamba bato etake bato kamba rote ya bato. Acte wana na doctrine ezala kabongo te. Banda. N'habite bateau baza tout autour à pasteur, est-ce qu'il va plus sabino pe ba conseil na moni pa ya papa na biso qui jamina. Est-ce qu'il y a des gens on va plus un conseil qui le comme non kolobate to sala weta. De l'autre côté aussi ainsi de suite flèche à retour. Est-ce qu'il va ça rappelle na bateau plus sabino ba conseil? Oui bateau baza ba pesa conseil mais biso ka souté. Pourquoi ne? To koma ba sensible to ka sou conseil te. Biso nzambe mutapona asa na biso alliance ya bela. Parce que nous avons dit que dans la nouvelle alliance, nous avons une alliance où Jésus a salé à Makila na ese. Mais le comment bandi basa ba alliance na ba pasteur, ba passer au dessus de la mêlée. Déjà pasteur likolo bana na ina mwasi na katikati, ba dia que na ba siende na pembeni mpanzi. Bandi minase. Parce que pasteur wasi ki bato ba kopese conseil bazali mais ba passer ba ka soude. Yim ta leader. Yende vision, mutaza vision église. Eza sous Jésus te. Yende date, yende bakombo belé archipape yende muta komela na molongo azobenga mama Tiffany ozaki koembela kolo kotalola bango parce que ça yo bande ko zote bien kotalola yo mama ko arrive yo na ko kima ya kende felo ba passer bango ba koma na monopole to ke no biso ka ba serviteur to bengi muto za muumbu obi muumbu na linga ngba nini muto za esclave na français ça dit moto yo azakutu na molo bateso ki kolo na ye maître na pesi mitindo te. Voilà, Lilo Basuka, conseil nanon, na le deux pasteurs, oyo, bazali kondongwa na likambo poison. Bon, conseil, nini on peut s'appeler dans l'église, au bon bazo kamba bandimi, et puis église corps du Christ, et puis mot de la fin dans 2 minutes. Bon, conseil zalika bandeko, ba pasteur, eza évangéliste kizamine eza la walesa. Eza mingi, binu boza kame bato boyebani na Congo, boyebani partout. Eza soni pour na kolobelo ka boy. Pona nini poison ou atirenga poison ba ils ont ba soupçon parce que ti lelo na monte ke ba confirmer qu'ils examinent muta pesa poison mais comme les a cité ils a soni na rana bino busa ba biloko ils ont kitsa bato ko ndima ils a bien té et puis ba ndima zo ka biso ba ndima kambo mais boza ba fanatique ya passer walesa boza ba fanatique évangéliste qu'ils examinent boza ba fanatique à Jésus parce que ba bato bana ba rena bango ils a déjà ba sous modalité pona ngai vraiment ils a mo passi mais bino botel la croix so bolandika batu ozaba fanatique ya batu ezamo passe vraiment ndeko lubangwana lubananga suka pona usukisa na profiter bandeko balandaka passer Richard na Nazaré awa les Nazaré sali biso grâce et puis biso espace pona enseignement je crois que bientôt to banda enseignement na biso nzamba pambola servante na ye oyo nzamba toucher après ça biso espace pour to dénoncer moi mingi banso bi passer Richard dénoncer kaka te siko to zongeli enseignement mais ce qui likambo ezali na corps de Christ to yé deux invitations to témoigner to koloba vérité mais to zongeli ba sema bolanga biso panda bolanga biso bakora semaine et ko sala bien ce qui coule sur massa zongité to koute na bino mbalasima nzambe apambola bino. Restez branchés, abonnez-vous massivement chez les Nazaréens. Zamba pambola bino bato bolandi biso papa Guy Labala, maman Laurien Labala, famille Labala, maman Louise l'Afrique du Sud, Marlène Bouy. Zamba pambola Nathalie Moussibou aux États-Unis. Zamba pambola Nekab, ma sœur de chaque jour, de chaque instant. Docteur Nanga. Zamba pambola maman Biti Kokele, maman du cœur. Maman Madé, papa Bruno aussi, ainsi que les enfants.
Nzamba pambola batu nyonso bazolanda biso. Je vois là maman Foura Tabou et papa Kaïs. Nzamba pambola ba maman na ngani nyonso maman Mariam la prophétesse. Nzamba pambola aussi la prophétesse en France. Voilà. Nzamba pambola bino nyonso tout bana nyonso tout bolandinga. Nzamba pambola bino en tout cas bientôt là bozela lo sako mokondi ezobima. Ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, vraiment, tokosenga na bino na bolingo nkolo, bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment, bosunga biso, bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc, neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc, moi et toko tsaba vidéo, il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc, voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News. Les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens. Okay. Famille les Nazaréens toujours. Mais news, au fait que les Nazaréens news n'engue ba combien wana au cliquer na place ba commis s'abonner. Au s'abonner massivement. Donc au s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission Talio attaque au Tali, donc toujours sous kakana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au landa oyo attaque oyo landie ya muke oyo donc cliquez lien oyo za na sewana après titrage kazo elanda wana donc so ko moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage wana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment le lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yenda.